Mais combat et aki ko banda tangu babomi Floribert Chebeya na fidèle Bazana bato liboso babomaki et na bantu bandaki déjà ko manifester et après eloko yaki ko déclencher mingi ezalaki na liwa ya Armatungulu. Tangu babomi Armatungulu, c'est là où je me suis vraiment engagé na kati ya combat. L'homme prudent voit le mal de loin. Non, mutu amemate nakutaka bandeko oyo bazalaki wana exemple Pierre Itela, Charlie Salo, Jean-Marie Mboyo, Babé Masombo, bon tozalaka moi nombre ya ebele. L'homme prudent voit le mal de loin. Leader ozali boso po batu balanda yo, po bayoka yo. Ozana vision moko boy ozo memela bato yangonde bakoyi ko benga yo leader mutu tout peut akoyi ko s'auto proclamer leader mais il faut pe ba pona yo exemple nga ba pona kanga na université à Saint-Denis na ba élection. L'homme prudent voit le mal de loin. Ce bon talibien la majorité a bato diaspora to kotate na kata parlement parce que biso to mema ki patriotisme. Tant que tu as un patriotisme, tu défendre yango, peuple congolais et yokaki biso. Mais finalité nango, bakambi ya seni, na bakambi ya cour constitutionnelle, pour na bango, faut laisser bango pour comme on a ebima. Soki o lesi bango te kombo ebima te. Soki posa na famille ya Félix te, comme on a ebima te. Yango no moni na kati ya parlement, sur les 500 députés, oyo ba na kati. Soko luki biso ata mon côté na diaspora za. Or mingi siko o batondi o mona eza batu ya Félix Tshisekedi, batu ya Bahati, batu Vital Kamerhe, batu Mboso, batu nani. Pourquoi? Parce que na moment ya ba élection, ceux comme elingi bima bango ba financer ba député wana. Ba kozwa ba cousin na bango, ba petit neveu na bango. Ya wana moni même na kata ensemble boye bi batu wana nyonso te. L'homme prudent voit le mal de loin. 600 000 naïe, même voire 100 000, voire 150 000, bah fouti po, bah kota nakati ya parlement. Bah koti nakata parlement, bon en échange, bah on va rembourser mouké. Mais on les bazwa, bah vrai patriote. Bah patriote au bazan engagé. To kota nakati nde to bataille campagne, kombo ye bimate. Donc ce comme on a eu bimité na seni faut ebima na cour constitutionnelle mais na cour constitutionnelle pe faut balia ce que peut citer comme ebimate pareil aussi na niveau à Sénat pour comme on a eu bima na Sénat il faut voter na 3 députés provinciaux. Bon parmi les 3 députés provinciaux députés moko fois au moins entre 20 à 25 000 pour les 3 ba pour na yo obima sénateur. L'homme prudent voit le mal de loin. Non, au contraire, et ça la bisosonité, et ça fait mépris. Mais nauti ko le président de la République moi na poto bobunda na est-ce que ça bien non, nauti ko ebisot. Na pesio détail. Soki ozande kwa Félix comme on ebimi, so ozande kwa maman Denise Nyakero comme on a ebimi, so ozali ende kwa maman Marthe comme on a ebimi. Bon, yango no moni oyo lobby, mais non, oyo lobby ezo salema na Congo eza népotisme na français to bengaka. Népotisme c'est-à-dire Félix tant a eu pouvoir, biso to pensa ki to kende ndenge toza ensemble. Mais ko ma famille nae na ma mista nae. On comprend na basemiki. Mambo eza solo bena mambo. Bon, soko olingina bando tangela o. L'homme prudent voit le mal de loin. Lelo Congo ezali dirigé na église mongo babengango Philadelphia. Lelo directeur ya cabinet aki pasteur, directeur à cabinet ya Félix aki pasteur l'église wana Philadelphia. Tant wa koti lelo soko tali les conseillers ba tu pose poste. Faut en église wana. So en église wana témoin aux apostés ezati. L'homme prudent voit le mal de loin. Peuple congolais a toujours nanzala. Pas ezali, mignok ezali. Mais pendant que le président Félix famille naye na ba camarade naye bazabia. Baza ko empoché ba millions, des milliards, des millions et vie à peuple. Babo sani article 58 ya constitution. L'homme
pris d'envoi le mal de loin. Voilà, point où on a il y a côté à Félix. Soit, ce qui Félix a ligné à se ressaisir, et pour entourage naïe. D'abord, dans le lobby entourage, il y a Félix. Il est très mal entouré. C'est-à-dire, Moussou Soupé Koigozala, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. À Boakissa, diaspora combattante, Batutu ou Babunda Ponaye, à Ekarta Bango, a préféré à travailler dans Bato Kabila. Ben, c'est bien, bravo, à continuer. Binomo Bozomon a événement, tous les cas. Ce qui est président de la République, la place, il y a président Félix Tshisekedi, mais pour la diaspora, mais Elo Koyali Bosso, il faut qu'on reconnaître Bato Babundaki. Tolo de la vie, yo komisa bango baninga na yo ndengeni. Banda mukoni bokutana, boliate bomelate me okoma muninga ina noto ndengeni. Tolo de la vie, leader. La muninga na yote. 4 fois, peintre, Washington, le grand pays. Papillon, Tolo de la vie. Papigène, Tolo de la vie. Nazalaka moninga na yote, Papigène. Moi je suis pas ton ami, hein. Nala moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papigène yo ebité, azalaka moninga na bisote. Tolo mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papigène. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papigène Tolo de la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Tolo de la vie, Papigène. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokele confirme. Tolo de la vie, Papigène. Nazalaka moninga na yote. Mobile pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour des produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost. Et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390.
Eunice Banze, la fleur du jour. Eunice Banze, la femme intelligente. Bayate Barata. awa chez mama Eunice Banze awa nyonso bino moko bomoni chez mama Eunice Banze nyonso ezali ya kolia ya komela ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali boya ebele bokosepela nyonso ezali boya ebele bokozala desite bokosepela. Bienvenue sur Tolo Belavi officiel. Merci de votre fidélité. Bandeko Bolandarabiso partout dans le monde. Merci à vous et merci de partager l'émission Sokomoni Yango. To betaka moi c'était chaque fois ceux qui nous a abonnés na bisoté abonne-toi, ils en ont gratuit. Voilà, lelo nous avons un réel plaisir ya pour Nabino. Moko ya ba politicien Toloba na kombo ya Martin Sali. Martin Sali azali moko ya bato yo seveneza pe mamulai na komba oyo na ebiye abundi moi trop. Lelo azali leader ya président ya RCK parti politique monene. Alors tokomeka kobeta za réalité ya poto et puis tokobeta no ba réalité na ye makambo ya kutana poto tokemale malembeti ndenge akoma combattant na ndenge lelo yo na yambi Martin Sali oya politicien. Martin Sali, bonjour. Bonjour Ndeko Papigen, bonjour Bandeko Nyonso Oyo Bazali Kolanda Tolobela Vie et puis bonjour à tous les compatriotes. Nasepeli koyamba olelo nasepeli koyamba olelo et puis ezapena joie pour Nabiso. Je crois qu'ils ont bali bosso penga na yamba yo Oui, bon déjà l'honneur est partagé, ezali mbala liboso. Mais de toutes les façons, il y avait avant cadre à RCK oyamba bango na plateau na yo quand même. Bon, dès la lobby émission ils allaient tout que l'on peut malembe tout le gâteau yé baba polinga bayeba parce que ba mona car Martin Sali mais quand on confond la biso Martin Sali azali et moi na commune na uta na commune Kinshasa bima na commune Kinshasa. Ok, merci pour na motuna na yo. Bon, Martin Sali Bongenge Bonganya. On a ezali comme on a azali d'origine congolaise, de père et de mère et des grands-parents. Yo des pères et des mères. Ah, des pères et des mères et des grands-parents et arrière-grands-parents. Okay. Donc on a biso bon nazana mungala ya Équateur. Donc voilà. Bon, na olobaki Martin Sali atangi ba études primaires naye na Lemba, na commune ya Lemba. Bon, après na continué ba études primaires na Kinzambi, na Bandundu, après na Soa na Bandundu. Bon, après na kende ko continuer na Lubumbashi. Donc na Lubumbashi na sali ba études primaires na secondaire. Et après na yaki ko continuer na Athénée de Lemba et puis na Institut Mukengeli. Na 6e humanité ndé na zonga ki na Lubumbashi na ki ko décrocher diplôme d'état nanga na salaki pédagogie et après na université ya Lubumbashi ndé na ki ko sala relation internationale et à partir de là na 88 ndé to ya ki ko sala examen ya EFO pour na okota na EFO to sala ki yango na Athénée de la Gombe ndé na ya ki ko kene na Kananga na EFO na Kananga tant que sous-lieutenant. Et au moment où Nazalaki na EFO, mes parents basalela ki ngape ba démarche pour na kokakoya au continuer ba étude na Belgique. Na soukande ba yaki ko sala tout de façon que na ya na Belgique ne na continuer ki ba na longwa ki na EFO na Kananga na zongi Kinshasa nde ba na yeko kende na Belgique nde na sala ki étude na Anvers na école de navigation. Et à partir de là nde na longwe na 88 na Souka 89 né dans traversée na Paris. Donc depuis là je fais pas mal de formations
awa nasali naza SIAP 3 à la base, donc naza formateur, on appelle ça agent de sécurité formation, et en même temps nasala pe bureautique na informatique et plusieurs métiers banana bandi pe ko salati lelo, bon voilà. Surtout que vérifier nous vérifier to kuta ba combinaison ba côté wana pour comment le système va vérifier. Aïe, beaucoup de malamu, faut qu'on vérifie à la base. Voilà, maintenant il faut aussi na kananga aussi ça to au kataka. Na sili ça te na kataka parce que tant que bourse d'études bimaki. Bon, bah parents, bah contataki parce qu'à l'époque il y a qui a Mobutu, bon et bindenge zalaka, bah toi qui n'a bandé on a biso misu ya bah généraux bazala qui wana bazala qui obligé, bazongi sanga pour na continuer bêtise na poto. Donc voilà, c'était ça. Ok, voilà. Alors, tant où yo au trobani, likantia poto, ou zaka na ngoya ko ya poto, bando quand c'est na poto va na mbokani. Aussi retrouver en France, mais au Kanisa Kasoko y a poto va n'ambokani. Non, bon, normalement poto n'a pas ça à Mingi à l'époque toujours Paris parce que conviction d'Angeza là qui non on a s'installé na niveau à Paris. Donc voilà, c'est ça. Et en un monitant on a commis la Belgique, na vendaki Mingité, na vendaki quelques temps. Après na eu traversé na à Paris. Donc, depuis 89, na à Paris. Mais rien n'empêche que ma famille basant en Belgique. Bon, na poto na ebisio bien na yaka na bourse d'études, hein, donc nazalaka étudiant dans Nayaka. Donc na leka directement na Anvers, c'est pour na continuer ba études et ma grande sœur nanga bazala qui pe na niveau ya Belgique, Marie-Jeanne Bossefé, et puis tant on a traversé awa lissus na niveau ya France, grande sœur nanga Charlotte Bioli et na mobali na Jean-Paul Munganga nde bayambaka ngai tant na yaka na Paris. Au CPLA. Bon, pourquoi pas na CPLA? Parce que koya na poto ezalaka eloko oyo bo suwe nanga ezalaki kena koka koya pona koka ko évoluer hein niti bandeko nyonso ezalaka surtout kena continuer ba étude. Mais boyebi bino mo ezalaka soki o bandeko bota bon ça change un peu au commun la vie familiale et pousser au bêta surtout caillou au banda au travail. Voilà. Ezalaki moi parcours on essaie de yeba parce que tu vas mon Martin Sali essaie de me yeba non moi qui est réellement Martin Sali au kota combat ndengeni bon pour na lobana kota combat ya on a zongeli na 88 tant na kendeke EFO avant na kende d'abord EFO ezalaki na bandai ko lutter contre apartheid en Afrique du Sud. Nazalaki contre ségrégation raciale oyo mindeli babande ko maltraité batu mwindu na Afrique du Sud et puis na bandaka kolana mingi ba Malcolm X ba Martin Luther King et puis ba Kwame Nkrumah na Lumumba. Donc nazalaki plus panafricain déjà tant qu'étudiant na combat na bango na bandai ko mona na bina bunda toujours pour na ko libérer bande ko nangai batu mwindu. Nazalaki d'abord panafricain avant na combattant. Nde sikoyo natiki à partir ya ba injustice au na manda ko accepté na 88. Bon na Paris na banda ko tala évolution ya mboka ndenge eza koleka mais na 1989 nde effectivement na yaki ko tala comment bande ko na biso ya Londres babanda ko bunda na banda pe ko tala papa Honoré Ngwanda ya Pareko comment babandai ko défendre makambu ya Congo et surtout na bandai pe kolanda Coutinho Fernando Tango à Lansaka sauvons les Congo à l'époque yango no mona bandeko ya Londres nde ba inspiraka ngai mais combat et aki ko banda tango babomi Floribert Chebeya na Fidèle Bazana bato liboso babomaki et na bantu bandaki déjà ko manifester. Et après, eloko yaki ko déclenché mingi ezalaki na liwa ya Armatungulu. Tant babomi Armatungulu, c'est là où je me suis vraiment engagé na kati ya combat. Na ya mema na combat. Bon, ngana kolo yango na kolo. Awa na poto mutute pourquoi parce que qui déjà yo qui obanda déjà bitumba na yo depuis kala. Et depuis kala mais awa siko na niveau ya France na bandai ko sala na université à Paris 8 na université à Saint-Denis.
tozalaki na ba Jean-Marie Mboyo pona ba Obayebi ba Blari ba Ticha. Il y avait un nombre quand même il y a personne bazalaki wana to bandai ko partager na bango koloba makambu ya combat et puis il y a qui ça na même moment bakangaki Jean-Pierre Bemba na CPI. D'autant bakangi Jean-Pierre Bemba ba revendication Armand Tungulu aye ko kufa ndeto yaki ko zwa décision to kende ko manifester na ambassade na biso nde mukolo to kende ki ko manifester na ambassade na biso. C'est là et tout a déclenché to yeko kutana na ba ndeko misusu oyo pe na mona ki mukolo ya manifestation et après c'est là et to est vraiment ko démarrer bien. Ozana mutu mokote boyo ya memo na kombazate. Non, mutu amemate nakutaka bandeko oyo bazalaki wana exemple Pierrot Itela, Charlie Salo, Jean-Marie Mboyo, Babem Masombo, bon tozalaka moi nombre ya ebele o tozalaki. Mais na kopesa anecdote moko ya muke eloko esalaka mukolo wana ya ambassade na na Paris, ambassade de la République démocratique du Congo. Tant que toke ko manifester bapanzaki biso. Mais sikoyo ils ont deux personnes au totikala qui fallait tout ça là action moko mais action na moyenne lo bayango na écanté totikala qui deux toyokani na batutu bon attention mbila bapanzani mais biso totikala na to les kana sima. Toye ko se retrouver deux personnes au totikala ibato esprit ezala ki ngai na Babem Masombo. Bon tant totikali wana na ambassade o mbali boso na monae mbali boso pe ya monanga ndeto bandi ko partager na eza na ba revendication moko to salaki to kutani et na bande ko misusu bon la lutte avait continué bon ba manifestation ba sit-in donc voilà où il permettait qui tito ya ko sala association ya liboso o to salaka izalaki na université à Paris 8 parce que tant que combat tobo sanate bandaki on n'avait pas de documents administratifs ba documents izalakate et à partir de là moi je pris l'initiative ya kolobake non siko faut légaliser ba documents ba combattant balingara anate. C'est là problème et bandaka. Bon, heureusement, on a félicité mon maman Louise Azali Likolo, mais maman Louise Gbagbo, Louise Mukulukusu. Ndé siko yoto ego ça là premier document administratif pour toujours ba certificat, ba document ya ko légaliser, ça là qui n'adresse naé. Ndé là to ego ça là et logo to bengi cref. Nakati ya cref, ndé sangisa ki et bisonyo surtout nakati. Donc ba tout ba combattant nyo surtout bazalaki na kati ya cref o ya zana association na ye nde to yaki ko sala ba élection ba yaki ko ponanga coordinateur général donc c'est-à-dire président ya cref donc collectif des résistants combattants congolais de France. Donc c'est là tout se retrouve qui ba Yumutu Mosi ba Odombo Babem Masombo, Papi Volcan, Bacheli, Rex Kazadi, Pierrot Itela, Méthode Moulenda, Ngamutuba, Ponaganga, tant que coordinateur général. Est-ce que le leader n'a pas leader a combien de bon, leader, n'a raison en élo comme pour Tobo Sanate, tant que Tobandi, Tozalaki une association moko de Yanakutaki Tobenga Kiango Union du Congo. Moutazalaki président ou Tekobimeaki Pierrot Itela. Donc, président Zalaki Lancy Koko, le vice-président qui Crézance par Lucie, et les porte-parole étaient Yuyu Moutumosi et Nicole Moutolo. Moi, j'étais chargé à mobilisation, bien chargé à relations publiques, et en même temps, au Dompe, à Zalaki Nabiso Nakati, il y a mouvement wana, et il y a combattant Tobandi na Union du Congo, Tolongwe na Union du Congo, Toyo Koko Tachiko, ça la crève. Bon, soko lobi leader ezali mutu oyo azo kamba, mutu oyo azana vision, mutu oyo azo mema équipe naye na vision moko boy pour ba atteindre objectif. Donc nakoyi olobake leader ezali mutu azali leader na mouvement naye. Et donc on peut pas être leader il y a batunyo surtout ozala leader il y a mouvement oyo ozo kamba. Bon, donc c'est ça leader ozali boso po batuba landayo po bayoka yo ozana vision moko boy ozo memela batu yango nde bakoyi ko benga yo leader mutu tout peut akoyi ko se proclamer leader mais il faut pe ba pona yo
exemple nga ba ponaka nga na université à Saint-Denis na ba élection non na ki leader ya crève te na lobi boye nazala ki leader ya crève collectif des résistants combattants congolais de France mutu nyonso oyo azalaki na kati ya crève nazalaki responsable na ye voilà mais bon ba mouvement mususu oyo ezalaki na kati ya crève te bazana ba leader na bango ozala leader na mouvement na yo exemple lelo naza président ya RCK donc naza leader ya RCK voilà naza leader ya MLCT ya IDPST ya par côté donc chaque mutu aza na leader na ye. Voilà, Martin Saline a dit que batu bazolanda biso partout dans le monde, batu bazai belo bazolanda biso. On a lancé appel pas ya bande konyoso oya kozala na besoin parce qu'à très bientôt toujours lancé toujours banda ba débat politique awa mutu nyonso ozala besoin à l'éca en tout cas okozala boye malamu to yamba vraiment bonne et difformée. On dit que na monde deux autres ba kombo ya batu bazala ki ce que banda pena o ba banda combat na France selon tant yo yaki na combat ba kombo yo kaki batu basi ba banda déjà combat na France. Je pense que na récapituler pour na rappeler yo bande ko ya liboso ezalaka Honoré Ngwanda. Donc Honoré Ngwanda tango akimaki na exil ndé à partir de là to bande ko landa ba témoignage na ye na ba conférence oyo abandaka ko organiser. Et puis ezalaki na Poutino ndé na uti koloba na yo batu oyo ba propulsa qui seront les Congo. Et après ezalaki na bandeko ya Londres Général Ngando Matone Kimbangu et ainsi de suite bandeko bazalaki kuna bango ndé ba bandeko propulser. Bon awa na Paris oui effectivement ezalaki na bandeko oyo nyonso tout na uti ko cité oyo bazalaki na combat to bazalaki wana mais on était ensemble. Bango na kutaki bango et après bon toye couper sa pulsion mais ils en est là comme on dit na ko ikoloba trouvant un peu bizarre ils en est na artiste musicien ceux qui a na orchestre ko ikuta bino boza ebele mais ils ont dépendre na apport na pierre à l'édifice oyo yenango yangonde e ko sala changement e ko kakozala ngana bande ko tala plus pierre à l'édifice oyo ngana yaki nango na komba na action nyo surtout on a sala ba action musclée pacifique on a sala nde yangonde et contribuer ki na oyo pe baninga misusu basala ki nde permettre ki biso to mema komba na biso et kende liboso poto dégager Kabila na système na ye likanisi ya kokanga musique na poto likanisi wana nani d'abord azwaka yango puis kokanga musique na poto est-ce que ezaki pe l'une des solutions pour na ko renforcer combat. Bon na koki koloba à vrai dire bon il faut pas to bosana combat et bandaki na Londres il faut to reconnaître bande ko na biso à Londres basalaka musala moko énorme mais na ebaka ba concert miso e bande ko za la bloqué na ba 2010 au départ mais e bande ko za la likolo mais oyo e yaki ko propulser ya ko bloquer ça ba concert e yaki na Élysée Montmartre. Donc owana ezalaka manifestation tout ça là qui na cadre ya Union du Congo donc Union du Congo oyo na uti kotangela bino na koyi kozongela te mais na bo sana raté mutu oyo ayaki ko pesa biso idée wana poto kende na Élysée Montmartre ezalaka Babé Masombo. OK. Ben aye tant avant d'organiser manifestation alobi bon écoute sali le roi biso bato bandai occupé organisation t'as l'événement et les kaboué tout ça là qui des châteaux rouges à République mais biso ceux qui to commis nanzela t'as la to kende Élysée Montmartre avant Ezika to kende to bloqué c'était ça et tant to tambolaki bon il y avait banam voulu zipe bazala kiwana bastemai inzembo na kokonzai donc tout chaka photo ya kimbangu liboso mukolo ngombule betaka yuyu mutu mosi azalaki le Nicole Mutolu batu bazalaki ebele ba mama Moseka et ainsi de suite ndé to kendeki na Élysée Montmartre to bloqué concert wana mais il y avait d'autres concerts qui bloqués avant mais o e propulsa ki yango wana après il bloqué si a Fali Ipupa na Zénith après il en a qui ba concert il en a maintenant pour na biso ceux qui to bloqué qui ba concert et problème ezalaki parce que il fallait to casser système ya Kabila
Parce que le problème, Kabila utilisait des artistes et musiciens, comédiens aussi, et des serviteurs des dieux. Pas pasteur. Il y a un entouré qui a tolobi pour te mettre fin à l'okwana, tout ça la bloquise, pas interdiction. Parce que c'est lui qui donne l'interdiction. Il y a un concert, ils ajustent préfet ou le ministère intérieur. Bicheux là qui bloquise, différence yangoana. Bloquise, c'est-à-dire qu'au boycotté. Qu'au boycotté va concert. Donc après tant que bando boycotté, pour toper sa message. Na ba leader d'opinion parce que ba artiste et musicien ba pasteur ba qui ba leader d'opinion to ibisi bango lokola bolingi ko véhiculer message té et contre occupation ba massacre oyo ezosalema ba viol utilisé comme arme de guerre, c'était ça. Donc alors écoute ça qui distraction mingi na milliers na biso ba congolais pendant que ba peuple ba zokufa côté kuna siko ba congolais ba koma une distraction à ba musique. Donc même banana biso donc ba kota ki na engouement wana luyingi wana toyaki komona ke non ole batu bazwa prise de conscience ba bandeko zo prise de conscience té. Et tant toujours senga bandeko na biso ba artiste musicien comédien to ba pasteur ba passer éveil patriotique ba bandeko lingate. Et en wana siko fa eto ça la coup de force wana et permettra ki makambu et se stabiliser jusqu'à ce que toyaki ko bengana Kabila na système naé malgré occupation tilelo ezali. Voilà. Combat bossali pas mal de choses makambu belé sami na combat. Yamabe tout comme Yamalamu en tout cas makambu sa mo be na combat. Mais bobanda ko accuser ba musicien makambu bino bo accuser ba musicien. Balobi bakuta bino moko pe na makambo wana. Est-ce que bakosi to balobi ya solo balobi opeksa un musicien balobi ba musicien musana bango ko linga basi ya batu bakuta bino makambo ngo babi ba combattre ko bokoma ki somo nango ba musicien musana bango ko boti ko c'est-à-dire ko tia bana batu bazemi ba pasteur musana bino mo wa combattant beaucoup tamno c'est-à-dire bokoma ki ba vedette. Est-ce que makambo ba accuser bino wana eza bongo te za bongo te? Et là on en répondre yo c'est pas ça les combats. Na yango na onti ko pesa yo un peu détermination et plutôt na expliquer yo problème na biso ezala ki to même éveil patriotique. Na lobby bien éveil patriotique. Qui dit patriote mutu oyo azana amour peut ko servir mboka na ye. Et l'okotoa qui n'a pas besoin de tous les restes, ils ont une futilité oyo batu balobaka. Biso tolinga ki leader d'opinion, je dis bien, leader d'opinion, koka na concert na bango exemple, kozwa tant y a ko parler na ba massacre ou bandai ko salema. Parce que na moment wana to comptabiliser qui au moins 12 millions de morts. Y a ba congolais. Par rapport à Yakoloba ou Basalibwe. Pourquoi bango? Parce que au moni lelo, les leaders d'opinion, ceux qui baleki, lobby, peuple a négoyoka, peuple a négolanda, à travers ba concert ou bango babandeko beta, à travers ba musique na bango, parce que lelo ceux qui au tali preuve, totali ba artiste et belé, tozo mona avant babandako prester, au mona ba yembi hymne national. Avant babanda ko prester, bazo parler sur Congo, bazo parler sur Beni, sur occupation ya Goma, ya Bukavu. Pourquoi les lo bazo salango? Parce que une prise de conscience est jubango. Donc ceux qui prise de conscience on a ezwa ki bangote balinga balobelangote. Na koyi ko citer ba communion sauté, au moni artiste et na che baleki, bazo réclamer que non, salaire ya ba député eleki. Il y a président, il y a Sénat, plus de 200 000. Toboye, mais il faut et l'eau qu'on a stoppé. Tant au balobi, tous en maïté, tous en couranté, infrastructure et au salématé. Voilà le message oyo tozala qui n'en a besoin. Mais oyo étant ami à ba fitilité que balobi boye basi ni bali to mbongo te salibwe biso eloko to qui n'en a besoin et à qui éveil patriotique. Voilà. Mikomongo to le ka au Kinshasa. Ah, toujours yambalamo Martin Sali, président il y a RCK. Oui. Hein, parce que moi tout qui va détail exacté. Tu vas déjà Martin Sali as président RCK. Kokedo d'abord Kinshasa betela biso nano. Assurance yo zwaki pour kende ko planter parti na kata Kinshasa. Assurance yo zwaki. Exacté qu'assurance na zwaki parce que tant on to bandi combat depuis 2009, 2010 ans. Na vision oyo yanga
Et ça qui il faut tout se mouver, tout se convertir dans le parti politique. Tokoyi ko banda bitumba tant que ba activiste ba résistant combattant, mais à un moment donné, il faut que voir na biso to mema yango na sur place na Congo. To mema. Yango no moni chiko toloba depuis longtemps. Toloba ka toza sima ya parti politique mon côté, sima ya mututé. Mais il faut RCK et comme na Kinshasa parce que omoni naba activiste ceux qui ozali bozo car combat bozo bunda boko s'essouffler à un moment donné boko ipe ko s'essouffler bolembi mais na politique ya Congo il faut to même apport na biso sur place to bunda et longo na baninga to koyeka ko se limiter na diaspora to lobi Kabila a dégagé na 2018 fin 2018 Kabila longwe botoaki kotala na moma wana mwana mboka abimaki mwana mboka c'est-à-dire tolobaki ceux to bengani Kabila ezala mpuku ni ou n'importe quel congolais akoya mwana mboka to soutenir ye to kende soki yaki même Fayulu ou moi Martin Sali ou toi Papi Gen to lingaki to soutenir to kende pour to déloger système to changer makambo na kati ya mboka. Voilà l'idée autoaki nango parce que c'est tout tikalika ko banda ko revendiquer tout tikalaka ba revendication mais à quel moment to ko apporter ba proposition na katamboka yango no moni to lobaki to kende et arriver sur place et ce qui est bien administrativement on a eu des documents légaux où ils ont permettre biso to exercer ba activité politique na biso na kati ya Congo. Réalité no kutana na Kinshasa parce que kende ko postuler mais quand on ko la biso ba réalité ngo za randenge ni po yo kende kuna belé babangaka mais yo signaki félicitations parce que ça peut mboka na biso o kende ki alors kende ko postuler yebisa biso réalité ni okutana na ngokuna et puis est-ce que simbaki ce que simbaki ndenge simbaki te et simbaki pourquoi ils en adage mon ils en adage bon toloba na lingala libande za katité ndako batu sika mai otanga oyeba te fokota na kati poyeba yango na ba réalité wana lobi il fallait biso monto comme sur place na terrain poto yeba et comment fonctionnement la politique ya Congo ezoleka effectivement il faut beaucoup de changements na kati ya Congo yango no moni biso to kende ki eloko liboso to lobaki to apporter installation réelle il y a état des droits. État de droit et kokauzana katamboka na biso justice ezala indépendante, impartiale et surtout incorruptible. Et l'okaliboso ezala problème à justice. 2. Tolobaki to lutter contre la corruption et les détournements. 3. Tolobaki to lutter contre l'insécurité où ils en amboka na biso. Il y a la guerre, tout ça, ba massacre. 3. Tolobaki to mettre fin na ba viol où ils ont utilisé comme arme de guerre et surtout to stopper et loko to bengi pillage systématique ya ba minerai na biso na ba étranger na batu oyo bazali banda de façon que peuple congolais a bénéficié na ba richesse na biso selon article 58 ya constitution mais tant to commis sur place et loko liboso to kendeki to s'installer to s'enregistrer pour to koyi ko sala musala bongo ngolongolote du fait aux gens qui ba document tango paiement pour nami et coquille l'article 5 il y a constitution et le bimini et peuple les souverain et européen sabino mandat na kati ya ba élection poto kota na kati ya ba hémicycle poto luka changement wana na kati parce que okoyi ko bunda bitumba soko za na kati te o changer le côté donc c'est-à-dire faut kota na kati ya ba institution ya mboka institution ya mboka ezali présidence de la république tozana na conseil exécutif, législatif, judiciaire. Botoye kota la tolobi to kota na kati. Alors pour kota fos kene na ba élection. Ba élection si kotoye ko comprendre et que na Congo ba élection mingi eza triqué. Ba élection eza ndenge o biso to kansaka te qui est bon ou battre campagne na yo oza élu. Ben oui mais élection ezali o ko ino battre campagne. Mais les grands problèmes ya on a parlé qui o likambuya. Il y a mise à place, il y a état des droits pour justice et zala. Malamu, pour seni nabiso, auto bengi commission électorale nationale indépendante, et zala incorruptible. Mais commission seni nabiso, et ça corruptible. Parce que pour combo na yo ebima tant que député, il faut au koufi sambon et belé. Mais si quoi est l'autre différence, c'est que ça là, ce bon talibien. La majorité a battu diaspora, toko tate na kata parlement parce que biso to mema qui
qui patriotisme. Tant que tu as qui patriotisme, tu défendre yango, peuple congolais et yokaki biso. Mais finalité nango, bakambi ya seni, na bakambi ya cour constitutionnelle, pour na bango, faut laisser bango pour comme on a webima. Soki o lesi bango te kombo ebimate. Soki posa na famille ya Félix te, comme on a eu ebimate. Yango no moni na kati ya parlement, sur les 500 députés, oyo ba na kati. Soko luki biso ata mon côté na diaspora za. Or mingi siko o batondi o mona eza batu ya Félix Tshisekedi, batu ya Bahati, batu Vital Kamerhe, batu Mbosso, batu nani. Pourquoi? Parce que na moment ya ba élection, ce comme elingi bima bango ba financer ba député wana. Ba kozwa ba cousin na bango, ba petit neveu na bango. Ya wana moni même dans quatre ensemble boye bi batu wana nyon sauté. Baye, pourquoi? Parce que il y a abimi 600 000 naïe, même voire 100 000, voire 150 000, bah fouti po, bah kota nakati ya parlement. Bah koti nakata parlement, bon en échange, bah bando rembourser, mouke. Mais on les bazwa, bah vrai patriote. Bah patriote au bazan engagé. To kota nakati nde to bataille campagne, kombo ye bimate. Donc ce comme on a eu bimité na seni, faut ebima na cour constitutionnelle. Mais na cour constitutionnelle, pe faut balia. Ce que peut citer comme bimate. Pareil aussi, na niveau à Sénat. Pour comme on a eu bima na Sénat, il faut voter na 3 députés provinciaux. Bon, parmi les 3 députés provinciaux, députés mongofois au moins entre 20 à 25 000. Pour les 3 bas pour nayo au bima sénateur. Au Monisiko et l'Okwana et Agiko casser la majorité à diaspora. Donc il faut au moins dans les 70 000 à 100 000 Oyo Europé sa côté députation nationale pour comme on a bima, soit pour Obima sénateur, il faut les 3 députés bas pour nayo. Basiko soki yo ozane lo côté. Par rapport il y a ba sénateur o basi bachami sisa. Azan ambon naye, il y a no monaka, ce sont le même baza ba député, baza ba sénateur. Ils ont tourné entre bango, bataka provision pendant élection, baébike, faut ba bon bénéfice kata 200 000, 150 000 au baoupé ça pour ba pona bango. Mais biso sikoyo, eza mitoki na biso, mitoki o tozo bunda pona ba peuple congolais. Donc y a no moni, ils ont bloqué biso. Non, c'est la médiocrité. La médiocrité, c'est-à-dire yo sur mon awapi. Na ba élection okoyi ko battre campagne na opé ce exemple à mouké na battre campagne na lemba ba na lemba bazola nanga toza na terrain à mefe pour nga na kolina itimbiri donc côté ya lemba nef bon na ke ko battre campagne siko faut ça la terrain na terrain à mefe pour batu baya na terrain wana otondi sa terrain biso oya na ki patriotisme pona ba congolais ba moni ba olia oté le qui a tel ton neve a tel arane na mboka ye. L'essentiel va pessier misolo ou ndenge sengeli. Oyebi pona otondi sa bastade. Batu o batondi sa bastade na opesaka eloko mwa muke. O mona ba keneti na l'église, baluki be église wa minene. Ba okoyi ko pesa na pasteur mo 5 000, 4 000, 5 000, 4 000. Pasteur a pesi message biso tout mukolo boye na terrain. Bo biso to zombon wapi pour financer pour corrompre pasteur. Ça l'a mpiaka na mefe. Mais mpiakate na sens que yo bengisi bato ngana okendete pona luka ba pasteur ba ebisa bandimi na bango ba batondi sa stade ezana ba bisika o ba kendeke oyebi ki opesi ofuti bato ba ye plan soki pe meeting esili fo bato wana balia bo biso makamba ko lesa bato na ba meeting on n'en veut pas donc bato fo ba ya na amour patriotique parce que balingi mboka. Tout le monde a une manifestation. Pourquoi na Congo, quand il y a des manifestations, il faut fouta batu. Bilo wana ibanda kitangwa kabila. Yango batu wana ba continuer qui na même système, soki baye. Voilà. Et en dehors de cela, na zongine loko moko ya makamba corruption. Bolanda ki bino moko est président ya Seni qui est Denis Kadima. Alobaka yango avant proclamer ba résultat. Alobi ba irrégularité ezalaki ebele ba machine à voler ezalaki na bandaku ya batu boza ko imaginer montaza na machine na ye na ndaku bazo sala pose wa machine wana bango momba ebi ba montant o ba futaka et c'est comme ça la majorité à ba députés ils sont nommés ils ne sont pas élus la majorité des sénateurs aussi ils sont nommés ils ne sont pas élus
Voilà, mais on veut changer les dons Nakata Congo, mais pour Congo on a changer, il faut renouveler la classe politique. Il faut un changement radical. Kolongo la batouana babandaka tango ya Kasavu Buna Lumumba bazalaki, tango Mobutu bazalaki, tango Mouzé Laurent Désiré Kabila bazalaki, tango Joseph Kabila bazalaki, tango Félix Tshisekedi baza. Bangwana siko batournaka toujours nakata ba poste wana. Soki aza président sénaté, aza na Assemblée nationale. Assemblée nationale était premier ministre. Et tous ces gens-là, il faut tout luka, tout changer. Et pour makambo et ça là qui yondengeni komona diaspora motokinyo so diaspora transpira pour na makambo yo ba résultat nyo subima ata kombo ya diaspora moko bima te ça no sonia non au contraire et ça la bisosonité et ça mais nauti ko lobana président de la république mo na poto bobunda na awa est-ce que ça bino non nauti ko yebisota na pesio détail soki ozande kwa Félix comme on ebimi so ozande kwa mama Denis Nyakero comme on a ebimi so ozali ende kwa mama Marthe comme on a ebimi bon yango no moni oyo yo lobby mais non oyo yo lobby ezo salema na Congo eza népotisme na français to bengaka népotisme c'est-à-dire Félix tant a eu pouvoir biso to pensa ki to kende ndenge to ensemble mais ko ma famille nae na ma mista nae. On comprend non pas c'est mec. Bon, soko olingina bando tangela et ça la polémique. Ya soit na bandi ko tanga tanga non. Mais non, ezali vrai. Et lo osuna ko iko bakisa. Lelo Congo ezali dirigé na église mongo babengango Philadelphia. Lelo directeur ya cabinet a qui pasteur, directeur à cabinet ya Félix a qui pasteur l'église wana Philadelphia. Tant à côté les losokotali les conseillers bah tu poses au poste faut en église wana so en église wana témoin aux poste ezate bateau bazako bima eza donc vous comprenez que selon moi tobengango abrutissement l'idiotie est continue na kati ya ko gouverner mboka na biso. Pourquoi? Parce que ba sentiment il y a que non parce que ou aza pasteur ou ana église na biso to sambela photo so bato église na biso bangonde bazo ko tsabase c'est ça où ils ont détruire Congo aux autres déception ça on a été non et cause à déception au contraire ils ont motivé ngai pour nazala sous très solide très efficace na combattre au mené à Lumumba na Kimbangu parce que Kimbangu tango banda ki combat o ya banda penza combat liboso ya ka mama Kimpavita. Nazo rappelé pourquoi Kimpavita découragé ba brila qui est vive Kimbangu tangwaye alobi bana na nga ba robima libanda ba roya Kimbangu atelema ki alobi bo s'opposer na batuana biso tozolanda chemin wana ya Kimpavita chemin ya Kimbangu chemin ya Lumumba yango biso tozolanda tilelo et toko continuer nango bana na biso pe bakolanda yango poto sikola mboka na biso ata lelo so biso tozate mais nos enfants continueront parce que lelo mboka na biso état o yezo koma nango ya ba détournement ya ba corruption ya ba injustice il faut ici là mais pour ici la fait ça là na ba vrai patriote bakoka okama mboka na biso mata salina naza sûr que ezalimba liboso pe asuka te to bando yamba yo mingi mais to ke no pona tana biso lelo position na yo to ba côté à Félix Tshisekedi lelo ezandenge nini position no pa ya Joseph Kabila ezandenge nini position no pa ya Corneille Nanga ezanto ba no pa Félix Tshisekedi position ezandenge nini lelo bon position na ngai ezali boye omoni le président de la République est le garant de la nation. Premièrement, il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'indépendance, de l'intégrité nationale, de la souveraineté et au respect et au traité des accords internationaux. Pour Nangaï, rôle ya président Yangoana. Mais ce qu'il est là, président a commis bima libanda yaba prérogatif oyo et peut s'améliorer. Pour akoka kokamamboka tozasu na même vision tenaye et comme il est différent pourquoi parce que lelo balobaka un ventre affamé na point d'oreille peuple congolais aza toujours nanzala pas ezali minyo kezali mais pendant que
le président Félix, famille naïe, n'a pas camarade naïe bazabia. Baza qu'on empoché millions, des milliards, des millions, et vie à peuple. Babo Sani, article 58 de la Constitution, où il lobby na bisonini, que tout Congolais a droit à jouir de la richesse yamboka. Et l'État azali na droit à partager équitablement la richesse yamboka. Mais tant que le peuple azako s'est retrouvé, Torolobanini, tant que sali que l'infrastructure est autonomate, Torolobanini, tant que l'insécurité est en est yamboka nabiso, occupation est toujours, guerre est toujours, Torolobanini. Tant que ezali que ba nomination ezo salema ba nomination je peux dire amicale ezo salema tokoloba nini na vision na biso ezali que Congo il fallait ezala pays moko émergent to poussa na poto kende likolo mais pays na biso ezali ko s'enfoncer de plus en plus. Donc lelo na vision na biso ezali que bon président Félix atikali na 2 ans. Il y a un mandat naïe, après 2 ans, un mandat naïe, et Moutoumoussou soit remplacé pour total à ce qui changement où yotozo luka et kozala. Voilà point où on a il y a côté à Félix, soit ce qui Félix a ligné à se ressaisir et pour entourage naïe. D'abord dans le lobby entourage il y a Félix, il est très mal entouré. C'est-à-dire Moussou soupé ko kozala, il est moko à sa conscient de ce qu'il est en train de faire, à bois qui ça diaspora combattante, batutu ou babunda ponaye a écarté bango, a préféré à travailler na batwa Kabila, ben c'est bien bravo, à continuer. Binomo bozomo na ba événement tous les cas. Ce qui est aussi président de la République, la place il y a président Félix Tshisekedi ngo sandegeni. So izagio. Mais pour la diaspora, Mais elo ko ya liboso, il faut qu'on reconnaître bato babundaki. Babengango effort de guerre. Yango no moni même dialogue oyo ba corne nanga. Bazo senga bato AFC bazo senga bakutana na Félix ils a toujours partagé ya gâteau mais nous c'était pas les partages ya gâteau ezali effort de guerre ou to salito dégager Kabila na système il fallait to se retrouver quand même na kati et ata batu nyonso te babengango pour nous effectivement Félix n'est pas reconnaissant voilà les mots qu'il faut Félix n'est pas reconnaissant du tout na combat o to bundaki po ya koma ici kaza eza biso. Et ce n'est que plus loin, Boloba a Martin Sali. Tant que Bissot Tozo Bunda, et en France, en Belgique, en Allemagne, Félix Azalaï Benzate. Ah bon? Félix Azalaï Ming na Kinshasa. Je l'ai dit, hein, Félix a bandé au Bunda na terrain, na Congo. Mais na kata diaspora, Ezala ki Bissot. Batwa UDPS Bayebi, Batwa INC Bayebi. Bisonde to télémaki poto même changement wana ezala na niveau ya ba congolais ezala na niveau ya communauté internationale pour Kabila bima alongwa biso batuto sala effort wana et aki Félix te a contribué bien sûr mais na Kinshasa mais awate awa eza biso bato bunda mais comme il veut pas reconnaître yango bon problème et la vie continue pour continuer à défendre l'intérêt à peuple congolais, l'intérêt à Yambo Kanabiso. Et en moni elo kwa liboso et bongi tango aux pouvoir, il faut qu'on sécurise Mboka. L'article 63. Et le tout congolais a le droit de défendre les pays et son intégrité territoriale face à une menace extérieure ou intérieure. C'est-à-dire chef de l'État, Ndena Tangi, prérogatif awa aza garant en nation il faut veiller na bon fonctionnement de la constitution pour aibake eloko o eza malamu mabe na opes exemple batuni etango yaka le 1er mai je crois na 2024 batuni mais président baninga na yo oyo bazoyiba bazo détourner bambongo ebele pourquoi okokanga bangote alobi no ya za justice te ya kokanga bangote bon effectivement même ceux qui okokanga bangote mais peuple les omona ki ba détournement ya ba millions et des millions bazo kanga batu misusu bazo tika batu misusu pourquoi toza na justice il y a 2 poids 2 mesures na kata Congo batu tout il faut l'article 62 ya constitution et lobi na biso ke biso tout ozali égaux na niveau ya constitution en mboka. Donc il faut justice ezala équitable, impartiale, ezala pe incorruptible. Talaneti là,
Bon, Bazu Petit et Nani, pas Petit, bon, jeune Nabiso, avec le ministre de la Justice, Balobi Pascal, il a détourné pour nous retourner à la prison. Constant Moutamba. Mais en même temps, il faut retrouver les 19 millions Ezali, parce que bon, il y a plein d'histoires, il y a retourné à la prison. 19 millions. Mais retrouver en gros. Mais Moutou, il y a eu plus de 460, plus de 500 millions, Nicolas Kazadi. Avant de mettre la champagne, il y a eu Kabiso. Azo sekaba congolais. Yazo me la champagne, mazan a plus de 400 millions. Na baninga nyon surtout ya Félix, bakanga mutu mon côté, mutu moko pete a restituer mbongo wana. Ba millions o ba ibaka. Alors que ba mbongo wana ba kokai ko tonga nango ba biloke belé, ba kokai pe ko créer ba emploi, ko créer ba industrie pour y permettre na ba congolais ba se retrouver. Alors que mbongo wana siko ezo kene na ba poche ya famille na baninga, et c'est ça le mal que nous déplorons. Démarche à Corneille Nanga pour nous position na yo pas à Corneille Nanga. Bon, qui dit Corneille Nanga, qui dit Kabila? Qui dit Kabila, qui dit Yoweri Museveni et Paul Kagame. Donc, et qui est le commandant? Corneille Nanga, Kabila, Yoweri Museveni, Paul Kagame. Et ça, le commandant. Bato bazo tangi samakila ba peuple congolais. Bayaka toujours na ba beau discours. Ça, on ne peut pas l'accepter. Donc, il faut accepter et le kouanate. Botangisi makila ba peuple congolais pour après beaucoup kakoya kolobake non et même la constitution mboke peki sami beaucoup qui ko créer exemple milice to bozwa portion moko ya mabele pour bo créer ba milice wana bo créer rébellion pour na koya ko attaquer ka ba frère nabino parce que o bazo kufa ezaka ba frère ya Corneille Nanga. Donc, il y a un moni tozo déplorer et lokoana. Naye Corneille Nanga, na batu oyo, bake ko soutenir AFC. Baza libre ou ça la choix na bango, mais baye bake makila ba peuple congolais, ils appellent na maboko na bango. Vital Kamerhe a démissionné. Point de vue nabino RCK, bon moni on démissionné. Bon, tout beau sanate papigena. Na bandeko bazolanda biso baebi ba corps ya Nairobi. Oui, salemaka na 2018 ans avant l'élection. Bon, na accord d'abord tout qu'il accord à Nairobi, toi il y a accord il y a Genève. Ou basangana bangoto, ou bagi Katumbi, Vital Kamerhe, Tshisekedi, Martin Fayulu, Matungulu et ainsi de suite. Toi il y a salaki bayi ko kabwana, baki na accord na bango ya Nairobi. Bon, na bakor na bango ya Nairobi, bango moko bayebi elo nini bayo kanaki entre Vital Kamerhe na président Félix et ba image pesali. Nde bayo kanaki bon na landara karatango président Félix alobi, moi si na yazalaki wana, moi si pe Vital Kamerhe azalaki alobi soki nga na trahir mokilizo kanga épinir nga. Soka trahir muninga nae. Selon les accords de Bayokanaki, que Félix fallait en pouvoir de 2018 à 2023. Et si il fallait, en 2023, Vital Kamerhe soit relève. Nde Bayokanaki n'a pas accord à Nairobi. Vital soit relève, Félix a le premier ministre. Mais comme en 2023, on va négocier. Bon, Félix a dit président, Vital Kamerhe est là. Moi, je pense que problème au Yobazanango, il y a problème, il y a leadership, il y a problème, il y a positionnement dans les cadres politiques. Ôte-toi que je m'aimais. Donc, il y a Yopusana Lunga Kunangana Zala. Tongana continue. Mais au moni o Yezu Salima, ils allaient entre Bango. Entre Félix, donc Mboso Azawana, qui Bahati Azaliwana, Kamerhe Azaliwana, Félix Azaliwana, Bayebi Bango, et puis Jean-Pierre Bemba. Bayebi Babal Nini Bazo Beta, parce que Maponamiza Kopusana, 2028, Isaac Alamingité. Tobo Sanate, l'article 73, il y a Constitution et Lobi Nabisoke. Les scrutins électoraux est déclaré 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. Tobo Sanate, ça 90 jours avant expiration, c'est la campagne Ebanda. Il y a un moment dans Félix Atikal na 2 ans. Tu éviter position na bango nyon surtout et aux ala comment.
Il y a un peu de rajouter RCK, tout s'est préparé en conséquence, et cette fois-ci, tout avec force pour conquérir le pouvoir dans la République démocratique du Congo. Pour le troisième mandat au CPLAT. Parce que Maramsou a salité fois ça là. Bon, au lobby très bien pour Nanga. Et ça pour Nanga. Mais Nazo répondre. L'article 70, il y a Constitution, Nabiso et lobby Boué. Le président de la République est élu au suffrage universel d'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, pas 2 fois. L'article 220, il y a Constitution et lobby Nabisoke, mandat à président de la République et koki kozala ni bakoki ko changer yangote bakoki pe ko modifier yangote. Le deux articles n'a pas sur l'article 70, l'article 220. Donc, c'est-à-dire, ce qui mandat naïe et koki a tiki place. Pourquoi? Parce que ce qui a lobby a kende et a ça la glissement, le peuple sera obligé d'appliquer l'article 64 de la Constitution. Sur l'article 64, lobby Congolais tout oyo alingi kozwa pouvoir na makasi. Toko s'accaparer na pouvoir na makasi fo ba bengana ye ndenge to salaki Kabila. Kabila to bengana ki ye to tsaki mise en place ya article 64. Maintenant ça dit aussi ça awa aussi ça awa na ebisho ezanda ko na yo à la porte grandement ouverte photo banda ko yamba yo mingi. Je crois peut-être très bientôt tout ça débat européen ba to ba Rolanda biso yo pe vous wana vous a invité. Aux alaki pour contre à tout ça. Aux alaki pour contre les qualités à changement de constitution. Bon, les cambas changement de constitution, bon là n'a bien, ou on a vraiment le opposé à une question moins bien. Constitution libosue qui a le loi Bouri en 1964 à l'époque à Kassavubu. Constitution et a mis balé qui constitution révolutionnaire et zalaki a Mobutu en 1967. Constitution et a mis Satou et a cause à la modifier na Kabila 2006. Mais modifié na Babylone en 2010. Bon, mais maintenant Constitution na bicho à 2006 na 2010 et a qui taillé sur mesure na profit à Kabila. Et zalaki po akoka ko sala oyo yé akoki ko sala. Na kati ya constitution a rajouta ki babilo komi susu il ne fallait pas na ba constitution a liboso ezala kité yango no moni biso depuis to banda komba na biso to banda ka kosenga toujours révision constitutionnelle ezala eza différent na changement ce toke changement toke na 4e république pour siko to na 3e république révision ezali modification. Parce qu'il y a quelques articles où tout senga qui na président Félix a kokakotia on a mis ça parce que ce ici batu révision constitutionnelle les avagues batu baotala a muto alinga toucher article 70 ou bien alinga toucher article 220 pour asala glissement. Il faut batyango pour lélé baloba non toko réviser tel article exemple article 217. Et lobby Nabisoboué, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté pour garder unité. Donc, tout qui abandonné, net na moment au monde de toi na guerre ezakuna malgré bazo refusé baloba qui état d'urgence, état de siège, mais tous en a guerre. Si quoi barossa la nini, ce qui communauté internationale, Union africaine et Vandi Biso na dialogue au bazo luka, baroye bisabin sommet, l'article 4, il y a constitution en Mboka, na article 217 et sengi na bino na kaya conflit. Bo abandonner partiellement une portion à Mabélé, bo pesango na ba Rwandais pour bazo réclamer pour kimia et quota. C'est ça le problème. Il y a un moni et en a article misusu et en a la constitution, il fait ça là réviser. Mais il faut des Félix balobana bandeko pour les bota la tolingi to toucher tel article. Parce que ce balobité va changer car ndenge yana wanande et zamabe. Tout comme la souka réalisation Motia besoin de photo, il y a Motia besoin de photo de singi photo na biso réalisation bozawa puis photo na biso. Martin Sali Batouba retenir nini na émission na biso alelo. Moi sur bieti. Ma fifi masuka. Sani. Bon
Azan, gouverneur Nalola, je crois. Oui, bon, je crois Azan, le gouverneur Nalola. Bon, c'est l'inno de patriotes engagés pour défendre et servir le pays. Donc, Azali, Moutou Oyo, effectivement, Yango Moni Toloba qui, même dans le jour futur, na Congo, tous en a besoin, il y a maman Oyo Bazali, na amour, pe bolingo, ba servir Mboka. Tu es dans mon exemple, maman Masuka. Na pensé pe na ba maman Blandine Diafoutois, Bazali wana ba la maman Kimpavita. Oui, tous ali pe na Akasia Bandoubola. Donc il y a des mamans où yo batté les mains na bon paix à son âme atiki biso yu tomosi. Ba maman où yo ba zawana pona ko défendre ba intérêt à peuple. Parce que tant où y est à défendre intérêt à peuple, il fallait que de l'autre côté ba papa ba koka ko penser parce que dans politique qui paraît que moi si ou mobali et là qu'on dit zalaka salam sala peuple indimayo salam sala peuple et liamalam salam sala bongisa ba infrastructure là et go permettre na batu baloba oui exemple aéroport oyo na moni basala ki na Kolwezi par rapport à aéroport Yandili il y a pas photo sur l'aéroport oyo et maman a s'engager ki nango c'est à féliciter. Il y a un moni tous en a besoin mais après quelques temps ceux qui avons salapé moussala na malamu bah il y a toujours que pas problème. C'est comme ça problème il y a Congo. Mais bon voilà, j'espère que à continuer dans chemin wana il y a pour travailler patriotiquement à servir Mboka Ndenge Singeli et non à se servir. Parce que la majorité à Batouba na pouvoir, ils sont là pour se servir et non servir l'intérêt général de la nation et du peuple. Salaboué, total nation face à face, Salaboué. Je t'écoute. Adrome Nasuka. Ouais, je t'écoute. On répond pas oui ou non. Ouais, je t'écoute. Oui ou non, vous avez déçu la gouvernance au Yoyalelo? Effectivement. Vous avez déçu? Oui. Maintenant, c'est aussi ici. Tu vas retenir une émission. Vraiment, je te remercie. Mbaliboso Tosali émission. Il y a éveil patriotique pour nous relever là toujours Mboka Nabiso. Nous avons ba peuple congolais. Et puis nous avons bêta c'était na point moko. Point moko na nous avons bêta dans toutes les émissions. Président Félix Ayebaki, Yoweri Museveni, l'Ouganda n'est pas ami à la République démocratique du Congo. Tant que vous avez accepté les soldats ougandais, balongwe na Ouganda, baye kokota na kata République démocratique du Congo, Yoweri Museveni, Paul Kagame et Joseph Kabila bazaka ke logomoko, eza tout chilante. Donc au contraire, azako accentuer, eza neti balobaka, azozwa essence, azobwa kana moto. Parce que l'Ouganda ne fera rien pour les Congo. L'Ouganda vient que pour ses intérêts. Donc, il y a un moment biso et lokotozo déploré. Tout le monde a collaboration, on a tout le temps. Il y a Félix, na Yoweri Museveni. Qui dit Yoweri Museveni, c'est son fils. Et puis, toi, on a besoin, président Félix, insécurité na mboka na biso ici là. Na 2 ans où yo atikan lango. Peuple congolais, azalana kimia, même eloko akolia ezalité, peuple congolais, azalana kimia. Misala pe esalema. Ba bouchon ou ezana kine ici là. Même ceux qui bambula et beti, eza eloko mona zoloba muke. Tozaka na nzela moko ou ikendeka aéroport ya Njili. Ceux qui lelo pont wana ekatani c'est la honte. Tokoza na ba nzela souterrain, ya se amabele, ya likolo, banzele ko ikozala partout. Pour n'importe aéroport bamaluku mais besoin imaginer ti lelo to akana nzela moko donc toluka au moins changement et kotana katia mboka na biso. Je vous remercie. Merci Martin Sali, je crois que Zambali Bosote et Tobando Yambayo. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur Tolo Belavi officiel. Toujours à chaque fois, la porte est grandement ouverte pour Nabilo Nyoso. Boya, to Sangisa Makanisi, Boya to Yambabino Awa, tout cela. En tout cas, merci beaucoup Martin Sali. Merci Papi Gen. Merci. Ok. Allez, bonne soirée. Bye. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité.
Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. awa chez Mama Uniche Bank awa nyonso bino moko bomoni chez Mama Uniche Bank nyonso ezali ya kolia ya komela ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali boya ebele bokosepela nyonso ezali boya ebele bokozala desite bokosepela.